Yokana biso na 11 millions de vues wana. Yokana biso ba 11 millions de vues wana. Que yango ba Davido ba mobangela biso ko. Na Afrique même Innocent ebi ke Robinho Mondibo ça numéro 1. Na Afrique, Afrique mobimba. Parce qu'on a monde entier ça fallait poupa. Émission Silito Kata. Jamais. David Kata. Yozo bakeya l'équipe à l'équipe Afrique mobimba. Robinho. Robinho à l'équipe Afrique mobimba. À l'équipe affaire, à l'équipe à l'équipe Nigeria, à l'équipe héritier. Na tout nyoka question à l'équipe héritier. À l'équipe fait rigola. Respirons un peu. 4 émissions. Batini Bino. David 4 émissions. Batini Bino boyamba. David 4 émissions. Bon Yoka. Saratola batindi yo. Oya kotuna ngai ba question na ebisio vérité. Vérité yo. À l'équipe à pays nyonso Afrique ya za star ba africain nyonso. Oui. Aza star ya ba africain tout. Na ba congolais awa. Na ba congolais. Ya awa. Bonsoir. La bande de baladiniens sont appelés sa forme qui est toi. Babika de Tolora, Kan de Tolora, YouTube les Makamani, actualité à Mouyé. Par rapport à Moussarabé, Banda, je ne dirais pas ingrat. Kan et Sarabino, j'aimerais d'abord saluer toute mon équipe technique. Derrière la caméra aujourd'hui, je suis avec David Menga et pourquoi pas aussi à notre monteur Yannick Yura. Je vous salue. Babi, vous s'abonnez à Makinissi TV officiel et puis Seratola TV et Michel Yokota des chaînes. Bisous qui n'a pas l'autre cher ami, téléspectateurs, nous en a Mathieu Mabouza par rapport à l'actualité. Babi Robinho Mondibo fait rigola. Par rapport à Maramé Taïlara, Robinho Mondibo Banda, musique Nassima fait rigola déjà leader. Liboso, Azara déjà leader, Liboso et Robinho Mondibo, mais tu comprends, pas ma comparaison et l'eau et les cas. Après la peste, il y a une botte, élève, tu mettre bien affilé. Il y a la refoutie la Zamakalo Kamonvier. Je vous salue. Je m'en vais déjà le bonjour. Et puis je suis passée à la chou avec Saratola. On a pu son invité. Je ne sais pas comment ça va votre téléspectateur. On a ma fan pour la En tout cas, merci beaucoup Nayo, Flore Makinissi. Oui, merci. J'ai dit un grand merci à David Menga, notre caméraman. Et un grand merci à mon mari Diego Milito. Heureux mariage à vous, couple Orlando de Bongos. Motema ya Amélia Moeba. Pourquoi pas héritier qui a Motema ya Chérito. Maman Jenny Beta, Monsi Apembe, président Charles Tambo, la sponsor officielle de Saratola TV, maman Michelina Azuka, petite Michelina Store na Mushinda, Namoni Bongope, oncle Oscar Leta hyper comptable, vient dans ma fiston bulldozer, pourquoi pas à toi aussi. Il y a Guy Roger Matoni. Oui, merci beaucoup Saratola, merci aussi à toi, tu dis pas Carlos depuis quelque part, je te salue, et merci aussi à Emmanuel depuis Paris. Tu peux savoir beauté, Mathieu Mabouza. Bon dimanche. Ouais, bonjour, bon dimanche. Toi dimanche. Et l'autre dimanche le 5 avril. On a fait bon dimanche na yo. Et bon dimanche na sœur na Saratola. Merci. Na papa na biso Diego Milito. Wana pena za mpangi pena ya président na Robinho Mondibo depuis Diego Kao. En tout cas, on a pu bon dimanche et patron des patrons, El Généralissimo, son excellence, El Généralissimo, Robinho Mondibo, papa chic, l'homme à la peau blanche, mais au sang noir, nous avons l'équipe à tous nos millions de vies. Oh, c'est bon dimanche. Mais Mathieu Mabouza, on a trop de millions de vies, on a trop de millions de vies pour l'équipe à toutes. Mais Mitchell Davido va au Kokabiso souté. Davido va P Square, va Nazar, va Dadju, va Maître Gims. Bah au Kokabiso, tu vois niveau va polémique, photo ça na batwa. Ah donc c'est que l'équipe Afrique, c'est que l'équipe n'a fallu pour la minute. Voilà. Déjà pour pas Nzambe na bango. Et on valide déjà to l'équipe bango nyoto bien l'équipe c'est comme yoka. Bino wocha grand peut te fallu pour na makambo, tu omoni bato na tangi ba kombo na bango ba suki na Afrique. Parce que grand peut te fallu pour pas mondialiste, as a star ya monde. Vous comprenez?
yango wana donc après Fali c'est vous dans toute l'équipe à faire Egola, toute l'équipe à hériter Watana, ma bouche, toute l'équipe à tobandi émission, à tobandi émission, au bandi tanga ba kompa ba so ba kangisi ba to kanga yonga. Et non, as journaliste. Ba tu oyo bandi tanga yeba ngo bindi bo ana ba million. Matema Bouza, les émissions nanga. Madame na kuma émission naza journaliste. Donc yo répondre kaka na ba question nanga. Donc yo répond contredire nanga. Tu as bien parlé que non, Robin Mondibu à l'équipe Bango. Et puis tu as parlé aussi, fallait pour pas un mondial. Et moi je te pose la question, à l'obi Boye. Ce qu'on obi que Robin Mondibu a zali colo à part Fali. C'est faire rigoler la panacée à Robin Mondibu à l'équipe à toi na tout oyo solo ba anati. À l'équipe à tout na ba millions de vies, besoin misu na misu. Zo titre na biso roi misu na misu. Titre ni nyoko ozwa. Papa, là makini sinakati malobate. Quand tu parles à l'équipe à tout na ba vie. Est-ce que tu coaches là yo ozobeta mabe de innocent balume otika jeune frère na biso innocent balume non parce que ma million de vies na bino était na innocibité toleki innocent c'est boleki innocent va à l'internet boleki innocent et innocent pour te dire innocent pour ta légal même na Fali yoka na biso te wala mo mais je te dis maman nanga yo solo baké innocent à l'équipe biso na ba vie parce que tant Robinho Mondibu à lobby qui à l'équipe vient na faire na ba millions de vies bon monaki on mabe point te biso moni ko mabe te biso moni ko mabe so ko na lobby yo kana biso Robinho Mondibu à lobby boy tozo ngapona mo batu mikolo be mission ko mosala maka oh vele biso faire vele biso ndani yo Robinho Mondibu yo ka fa ko kenanga ko to album ndenge nini mababe accès le kende nini na wato te wale oya yo ya la polémique na polémique te problème merci ba zela te Matima Bouza to be Matiana Kanda calmer merci équipe piloté vous aki be ba bengisa ki tu parles de Bercy c'est comme si Bokenda qui n'a pas mis ça bon Bercy on va bengisa Robinho Mondibu ba teke ba artiste que la génération Robinho Mondibu ba on ba rêva qui grand peut te fali pour pas bengisa ba eh mo ba bengisa je sais pas mon côté ba bengisa ka au moins Robinho Mondibu a bengisa et au moins grand peut te fali pour pas bengisa ba star tant que comme peu mambo ba vedette ba hôtel ba pe na liso suka ba bengisa bango tant que za mambo ba bicha Robinho Mondibu nda star oh tu au monde na ba fali mondial c'est Robinho Mondibu après fali mais là tu na comparer Robinho Mondibu na comparer na Innocent Balume parce que Innocent qui na poto yemo na ba production na il faut pas oublier Robinho Mondibu a été invité chez Fali pour pardon na visa bazuela qui mais moni loba bozaki na Innocent yoka mo loba lelo bozaki na Innocent bokutani yango tokutana Innocent nde yoka lelo loba bopesani mbote na Innocent loba bosoi na Innocent yango yo loba ngamba Innocent non ya so moni Innocent malheureusement Innocent na plateau na maleka aza ate mais oyebi ka Innocent ninga azana respect makasi pa star na biso Congo Robinho Mondibu place afandi abi ka star na bango ni en Afrique eza El Génération papa la génération na bango là il faut bien préciser là je te comprends et je te rejoins aussi que la génération à Robinho Mondibu aza star la génération na bravo là tu dis la vérité oui merci on le va vite on comprend bon sur le bien la génération moni musique to na âge génération ya mwana mais musique ya mama génération na âge to total ka Robinho Mondibu na ba mission aza mo âge moko la génération na ba âge moko wana eza lo ba tususu ba Diego Milito pour abeta na to ça vient biso ya Gogan boss live ça va génération moko quand on parle de génération on parle pas de non c'est pas bon ndenga musique bon to longa siko mamba génération to sangita siko ba ndenga ndule Robinho Mondibu à l'équipe bat oh wana to zotanga na ba millions de vies mutawala osaba 11 millions de vies na minute za Robinho Mondibu Robinho Mondibu na po tu na yoga na biso total ba total batu nyonso total batu nyonso Robinho Mondibu oyo eloko oyo créé polémique entre Robinho Mondibu na VNFR moni faire gola aza vie ya Robinho Mondibu tango beta musique so tuni football bina fila yini otuni Diego Milito ayebi vous comprenez to ba beta musique ba hôtel ba faire biso ba faire gola vous comprenez ba ta ba faire biso ba faire gola lelo fait na biso faire ba fait na biso faire ba yambi na plateau ba tuni ndeni oyembi ba biloko ba tutu otangi ba komba ba tutu boni jeune frère na Robinho Mondibu fait na biso kima na plateau lo Robinho Mondibu ando kilo mtu mwa existe kati vous comprenez si ko tango Robinho Mondibu a uti poto ko sepelisa ba pardon tant Robinho Mondibu a uti poto na invitation à Capote Fali Poupa merci pour reconnaître exact invitation bona moi yebite so poto wana yoka poto Robinho Mondibu a uti eza événement ko leka événement ya batu tout bakenda poto
Oh, mais on les événements, tu veux bien monter ces événements du monde. Musique est bête à rassouter, yoga. Musique est bête à rassouter. Bah tu vas qu'être à poto, ça m'a bon à bien na yo. Donc on se dit moi Gino, qu'est-ce que matolo na poto. Robino mundi vous pas que poto à essayer le côté. À cause de rangaï maté mabuza, na famille na ngati na pe poto. Vous comprenez? Mais à quelle année va poto ni ngata ndo luga qui de poto ya événement. À quelle année poto événement au camp peut te fallu pour patalika. Na da star à monde. Parce que star ozo kanga Afrique, ozo coloniser Afrique. Mon Robino Mundi. Vous comprenez? Nous invité dans un concert dans hôtel Accor Arena ex-Bercy. Au grand peu de fallu pour inviter qui Robino Mundi. Donc Robino Mundi ba beto moni ka na soif à poto te. Avec au Kenya poto musique. Donc ba beto mota so ngaki na na mbamo na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire na tena ba tourner na Côte d'Ivoire au Tolanda qui orchestre mu matike de 6 ba tourner. Tozongi king. Kozonga tozongi king Robino Mundi bufo Alex Abatuka na uti poto. Alex Abandi ba image ba nini. On comprend? Ayo le gars biso fait na biso papimbo. Papimbo matuni ndenge le ki bien ah est-ce que ndenge o kenena fait na biso fali. Lobi pe goza fait na faire tout justement. Oyamba fait na nga faire ah. Robino Mundi ba bisi papimbo oyamba fait na nga faire ah. O tourner sur yebi Robino ba yebi ete. Mais sur hôtel na minute oyo. Fait na biso faire rigolo bimisa générique mo par hasard. Et les gars on peut par hasard ndenge wana. Robi générique par hasard. Générique a fait rigolo par hasard. Et les gars on peut par hasard. Otie par hasard, otie misu na misu. Mais misu ni mteza ba million de. Mathieu Mabouza na kata hotel. Est-ce que Mickey fait hasard leader? Bobi Sobi aza jeune. Bon biso to le beta na orchestre ba leader. Zela. Tant va poser une question à Robino Boye. Ils appellent pas ba tuna Robino Boye. Robino Boye qui était oki mamuna lobite. Robino Boye qui était. Ba tuni pe ya lobite non fait Boye nga a na plateau na bino. Mais on fait le goal à Boye Robino. Fait le goal na habité aza vieux. Ayebi ka Robino Mundi ba petit. Est-ce qu'on peut confirmer biso que ndako Robino Mundi ba fouter la comment faire rigola? Robino Mundi ba biga locataire. Ndako wana oyo aza locataire, eza faire rigola. Problème ezate Robino Mundi ba za locataire. Ce qui Mais c'est yoka na bisa yo. Qui n'est pas clair? Yoka rankine mamba lupango te to mamba musique. Parce que Robino Mundi ba loba mamba lupango to mamba musique. Robino Mundi ba za locataire. Maka zo tonga ba parler. Azote wana komo kosa biso. Azotonga ba parler azo yango wapi? Azo yango wapi? Na musique. Bon azo yango wapi? Azo yango wapi? Oh. Bona musique na lobi. Asa somba terrain vide. Robino asa somba terrain. On a besoin que la question na minute yo. Papa biso linga après fa la biso benga sarato la yana caméra na auto kendo mona tempango Robino otonga na oya. Na peso ba adresse. Pesa ta ba adresse ba tola na biso to ko sa enquête. Wa kenda luka président nga kuna. Wa ke luke na ndenge mo musique. Yo kana bisa yo. Robino Mundi aza locataire. Ndenge aza locataire wana so mukolo lupango alobi ateka lupango na Robino Mundi ba sombi na ngote. Est-ce que so ata cameraman no so ayo somba lupango Robino Mundi ba afanda. Est-ce que ça mabe? So fait so fait rigolo sombi yango. Asa na mbongo na ça mabe te mais to lo ba makamba. To zo ba makamba musique to boy te ke biso to lobi te ke faire rigolo na mbongo te. To lobi te ke azaki mituka. Aleki Robino na santé. Yoka na biso yoka. Robino aleki na pembe, aleki na kokonda. Robino aleki na kokonda. Robino agumba ma mukongo aza mukongo kunki ko bango bazolo parce que na mukongo kunki ne wana yango azolekela bango na ba millions de vues. Merci beaucoup bon ça retourne na kati maloba yango azoleka bango na ba succès Mathieu Mabouza tala biso awa so Kamusanga yoka Kamusanga Mabouza s'il te plaît on parle de succès à accompagner na mbongo mais apparemment Robino mbongo zo mote Mathieu Mabouza ndenga telemi na rappeler na Robino Mundi na porte parole parce que tant on de Mathieu Mabouza telemi porte bien David Menga zo la biso penalty tant on Mathieu Mabouza porte parole David Menga zo poche pesa bien na Jomo boy marka quit te poche pe poche c'est bon na Jomo boy marka quit oui marka quit il paraît Jomo connaît marka quit alors les canaba TV bien mandefo ebele mutu nene bo limbisanga pardon sur marka ouz mutala mandefo ebele pas faire rigoler ya marka ouz abeta rappel asa guitare abeta rappel na studio abeta rappel na studio yo so mona na studio abeta yo ba yebiso ke na déjà ça faire rigoler abeta rappel na te biso to bino ba orchestre ba tundeti na orchestre vena nga fali mutabeta ka ba jino yake abeta ka ozina la team wata ezala ba pada shi babeta ka la champion voile babeta ka ozina orchestre na biso na chiffre 9 ozu Cherry Flash abeta ka mobe molondo abeta ka na ba guitariste musu babetela ka bango pa Olivier Chima merci beaucoup je Olivier Chima abetela ka merci Mathieu Mabouza ozolo ba trop tanga na to montagne Mathieu Mabouza est-ce que vous expliquer biso nanu banda Robino bandi musique banda bandi carrière na ye moko musique à ça l'orchestre
oko expliquer biso nini oyo ke ndenge bino bozoba ke aza na ba million aza star aza na ba succès ba œuvre ya Robino nini yoko la kisa bato ba neti ata 3 nzembo ya Robino rumba misato ya Robino na yebe kaka ti ozokenda ngo oyembela biso ata yoka na yebe kaka oya na ngala ba rumba. Mais quand on parle de la musique c'est ça, c'est la rumba congolaise aussi. Yoka na biso bato to bazobeta ba rumba na Congo awa bato to bazobeta ba rumba na Congo. Vous comprenez? Est-ce que bazo voyager ko le ka Robino Mondibu to beta ka ba oh mais yo ebite na ebite ngama na mais ils sont ça tournée d'Afrique awa oyo ba artiste msu bazo luka ba keta yemoko to na ba 2 personnes mais yo ebite ka Robino Mondibu bazana tournée d'Afrique. Siko na ndenge ba rumba na bango beta. Innocent Tassa rappé tourner na ba poto wana beta ba concert ça va kele bele boy. Innocent beta rumba. Mais Innocent chante bien. Bon Robino Mondibu ayemba mabe. Na conscience yoka na bato baotala biso omoni mobali na ona opesa ba respect aza chanteur ayebi koyemba bayemba na Robino Mondibu tuna ele msuna ndenga puzu ayebi soki mutu na Robino Mondibu so ba générique esimba eza yoka yoka na biso soki Robino Mondibu yoka chanteur aza chance na wena Robino ngate ke écran ayebi kaka ayebi koyemba mo Robino Mondibu ayebi koyemba mais côté nzamba zo pambola na ba générique côté to gagner bato côté ça to boyango toke nango ka ndemona Robino Mondibu soka za chance na wenge asala vocal moko mibale moko ndem te yeba na koleka bato bato banze yemba na chanteur yati ngana yebi yango te yo yemba bolingo eza poison mortel ça comprendre vocal wana kasi vocal moko wana yango lekela bato tuna succès na wenge bato tu ayemba na bango wana baza wapi Fabrigas Maestro aza wapi azate mort Fabrigas Maestro Fabro mort oui merci mais voilà pourquoi ignorance nini mama na ngai ignorance nini yo beso oui mais que poto yo fallait amemi Robino Mondibu poto esali mabe parce que yoka bato nyonso ndenge bon nakena mokuse ata yo moko vraiment mama na ngai na mariage na ocho bala musique ni ebetaki kaya Robino Mondibu bato babinaki nini ocho bala olata alias ocho bala Matema Buza. Nataki ba image na internet. Toko batachana nube bato bakelemi. Eh Yesu masi. Oh Yesu lot. Bon to contrôler. Dakosi. Matema Buza. Dakosi. Dola. Toze yana siko yo kabiso. Na yo kiesi. Siko kata siko yo. Robino Mondibu na faire gola selo yo. Selon moi ndeni. Tout le monde va clair. Totalement selon te. Donc c'est clair parce que Olobi est belé. Donc comprendre ba la monde entier va comprendre yo. Faire rigoler et Robino Mondibu. Où est-ce qu'ils aient biso parce que c'est ça l'émission. Nous sommes au milieu du village. Mais toi linga to comprendre. Ba tout ba na baby que faire na Robino so tie bango déjà pour y. Elle est capable de débattre. Jusqu'au commission au débat. Yoka, ce qui va te faire yoka na biso. Naka to pardon. Ce qui yoka na biso, c'est là pardon. Ce qui va te faire rigoler bon. Ba tie Robino Mondibu bon. Ba ba mona ke faire rigoler avec Robino Mondibu na santé. Robino leki na kokonda. C'est bon. Aleki pe na mbongo. Aleki pe na. Ce qui va te bon. Ba yana ba mbongo ngo wana. Te musique te na musique. Na musique. Oui. Ah ça fait pas million de vies qu'on les comprend. Yango lo na banda génération. Quand on parle de génération, quand on parle de génération, ils ont fera la million de vies mais quand on parle de génération, on va faire école, on va falir pour pas. Quand on parle de génération, on va confier on va voir ensemble. Quand on parle de génération, hein? O test ko papa so kofi wa. Papa so kofi bunda la génération. Elle a bien parlé. Yoka, kofi lo minde. Yoka na biso. Kofi lo minde. Yoka na biso. Bino wa go mena senga to. Non, to mena, c'était Matema Buza. Ça tolérant. Boya ki afo mena senga to. Notre plateau, c'est pas toi. Bon plateau na bino boti na za. Yoka c'est bino mango ya vérité. Quand bolo ba génération kofi lo minde beta musique génération. Elle a parlé de génération. Génération tout azalaka. Génération tout azalaka. Vous comprenez? Robino dans la génération ni oh lingo China on a tout. Yebisanga un père de 60 ans Orlando Robino na nzemboni. La fête ya papa ngo so ba Robino musique ni. Po ba ne ba télé. Quand on parle de génération, tout le monde a génération à Robino, Fabrigas Maestro, la génération à eux. Tu es content que tu vas te mort. Yo so lingo le Fabrigas mort nani. Mort. Fabrigas a l'écrit Robino na yemba. Matema Buza. Ah? Robino ni? Fabrigas a l'écrit Robino na yemba. Rumba. Ya, on va tout suba ba photocopier sur l'homme. Nani?
photocopie gambo te fali pour pasali o akoya maladi ya ndeke babengane na maison tanga nani wana photocopie fali pour panguna photocopie fali pour nani le patron lui-même directeur à Lambert photocopie fali na yoka nso photocopie gambo te fali pour pa oyebi bien o akoya maladi ya ndeke babengane kuna maison mère oyebi bien o peso solo ba wana photocopie ser lombo photocopie ser lombo tu dis que ada photocopie ser lombo so robino mundi boye ayemba na image nani maman na ngai omoni to se voiler ba face ti ba tutu ba yemba yoka na bisa yo vocal ata des chants ya robino yemba okokite osali so vocal a wenge mais na zongi si yo ba to yo zo tanga kombo wana ba miso tanga kombo ba uta na wenge o robino mundi bwazala ba tiela ba ba nzembo ba yemba ba nzembo mort déplique mort oui déplique mutasala ndemo na wenge yemba nzembo mbaye mona wengo che na mort mama nanga yo tanga bakomba batu mtusu basila na bango lobi be na wenge ngo bango tuna ba robinyo basala kuna ti ko to lo basiko mabe ngana kende poto te non mais poto ya kende poto te poto président nga sali batu et comment ça bino bilobalo babo comment boya ka batu nyose ko mika morgue batu su bana morgue batu su bakota da morgue etika siko to ke zo bango to ke kunda bango déjà Mathieu Mabouza question. La mission sur côté d'un mort. Ça problème na marque house dame. Ana. Déjà marque. Marque quit na biete. Marque quit. Tu parler de son nom ici. Est-ce que vous pouvez tomber? Est-ce que you tumani to unda. Na makofi. Na makofi na mambutu. Na mambutu. Na tuna leki o mtu zotanga ko ana. Oleki marque house. Ah. Na yebi na mte expliquer ngana waza. Expliquer ngapona biso sona na expliquer so azana. Dea ya Deya biso to ba deya baza ba. Directeur artistique a fait rigoler à accompagnateur. Abeta rapena si. Oui, abeta rapena si. Biso yoka to yoka luboka ve Olivier Chima. Est-ce que musique a donc yoka ba musique yoka to yoka musique. Bon on va faire polémique. Vérité ça boka bon. Est-ce que vérité ça boka bon? Là. Qui est derrière? C'est là. Qui est derrière on ça? Là, pardon. Nous autres démarrer faire rigoler qui va autant. Démarrer faire rigoler. Ngam na otanga komba vie. Na yebike ba kangisa rabatu. Na bike bakangisa ka batu na otanga comparer déjà que qui émission boya ki robino yoka yoka obelo yoka est-ce que ebinini oke esalinga pasi même vela nga faire rigola ou te salier pasi moko vous comprenez vela nga faire rigola atali ke petit na robino mundibu makambo alobi ve ava fâché ve ava loba ye mo pe fe na biso koti na internet atali générique na o ya bimisaka par hasard les cas non pe ka par hasard bon vous comprenez atali na misu na misu dans générique par hasard on a eu les cas par hasard le titre là ça par hasard ah on peut les cas par hasard vous comprenez robino mundibu alobi misu na générique a fait na so faire rigola vous comprenez na misu na ba millions de vues vena so faire rigola ye mo ka koti na internet to sani na lingwa la ngana mwana lingwa la ve a somba lupango na quartier na nga kotenga na zaka kotenga na kola vous comprenez na lingwa la vous comprenez na Saint-Jean vena biso to na quartier moko a koti pe na internet tant atali ka générique a robino na générique na ye amoni ka robino lobi mamba solo ka leki na ba millions de vues on te fait fandi na ye siko tant yoka tant on fait fandi na ya solo banete siko pas tout o baza pembe na ye bakomi koloba po vena biso faire rigola anlinga bango OK babiteka ko finga bo finga robino bo dimine ba séjour na orchestre fait faire rigola ba dimine ba séjour na bango baza su ya ume la sukuna te ba séjour ani ya fanda na orchestre wana po afingi ba comparer robino dimina mais to ba vena biso faire rigola so amona ka ma beye mo ngole ka TV aloba via solo ba kuti akoleka pona robino te Pourquoi koleka pona robino te oleka pona nani akoleka pour répondre robino omoni robino moni butanga yoka génération na été ba ko comparer robino na faire rigola ba ko comparer ba ngata robino moni butandi maka na biso fali na vena so faire yoka na biso problème ya te mais soki robino mundi ba kumisa fali pupa ezala kwa zo kumisa ba massa to génération fali pupa ba faire rigola ba kumisa ba fotanga ba kombo fotanga te boso bini ti amuke boso bini ti amuke ya robino parce que faire rigola tanga ki kompo na yete ya mo créer rancune mais mo repese que la taille mais alors ba que à l'équipe fali na ba vue parce que quand il parle de 11 millions à l'équipe fali pour fali pas auto beta ndemone oni ça bouge pas et l'équipe n'a pas donc l'équipe mais tala ba vie mais ma fille n'a pas eu l'équipe même ils n'ont ça tout à l'équipe yoka na bisayo ata vena so fali pour bimisi loko est-ce qu'on peut répondre là innocent si on coach petit na biso innocent na makambo petit ndeko na biso innocent s'il te plaît ouais innocent na patron na yo
Robino Mundi. Yo le bana patron na yo, pesa pe ba respect ko. Mais c'est ton patron. Aza leader. Na mise na biso tango lo ba innocent. Tango tia Robino Mundi. On a mise na biso. Robino Mundi. Na bengi innocent na kombo na yebe. Au moins tango to lo ba Robino Mundi faut ba respect za po aza star o azo coloniser Afrique mobimba. Afrique. Comment on a mis dans le ba cours anglais on a sous na polémique na ba porter parole ba orchestre arrêté. Faut polémique na ba orchestre ba Davido. Yo lobi no français to ki maman en anglais. Français yo lobi. Na Nigeria ba français. Yo mati ba na Nigeria ba français. Na Nigeria ba français. Mati ba bana na yé on orchestre Robino Mundi. Ata Tanzania okenda tu Brazzaville ku. Na lobi ngaku na tinda ba. Zo bunda tu. Problème ezate. Ngaku tu na esa presse yakende. Yo bena ba kino Tanzania bulu ya etikanga omoni ngai yo kana bisa yo ngana bisa ka bato ngana na isa Robino Mundi ngana bisio soko sa ni misoto jour okutana so za numéro na ye benga ye to tourner fara ngama tie mabuza na bisa el génération ngamu na mo pona bato présidentiel so akende président musicien akende président akende ngato na babuza omoni ngato na banda ba voyage o komo luka ngasi bon ko lela va voyage so ba bua ki so le banda orchestre kepe so ba bua kinga babu amandinga non non babu kabatu babu kabatu nzalo bazala kuna bazala sute bazala ba Villa Nova ndenge pe yo pe na Villa Nova nani pe yo Jogo Nzalo marketeur directeur en marketing voilà et pas Maïso Faba azaki wa ayi pa bilo chez Robino Mundi ngana oyeba te ko pe boko zala te ngana oyeba te ba to ngana kotaka na kuta ba porter parole belé plus 15 porter parole ba msu ba longwa bona oyeba raté so yeba ça il faisait aussi partie na yebi te soka ça on dit le chiffre 9 il était aussi yo yebi kuna chiffre mais moi pas Cristiano oui kanda lo bio bona yeba il faut na vérifier na ba yo voyage pour na danser to okenda raté pour ba chaka yo te na c'est ça na comment est-ce qu'on voyager comment faut na comment voyager ba benga miyo ba benga na pona ni ba sa raté ba benga na bato ba benga na pona na otambo na sentime basi bakata webi te ya solo wana otambo na sentime basi bakata tuna na mo question oyo muta pesa ngango Amelia Mweba bisara to la so yambi mutu moko to porte parole moko ya Robino et il faut tout la question oza porte parole ya artiste na biso Robino otala la musique otala la bato tout et ezo engagé kayo comment on a fallu Poupa na faire rigola nde babetaka musique na bango mpona yo naleki mpona nga te mpona biso tu te mpona yo mpona bato tu te nga na opinion na nga yo na opinion na yo mais même yo mondo oza na opinion na yo eyebani déjà Fally Ipupa oyo na minute biso donc c'est lui qui est derrière yo te yoka omona Congo toyebi bato basala mais biso oyebi ke baminisien baboyi polémique oyo ya kofinga na oyo nalobi boye Fally Ipupa c'est clair yango bakataki na nalobi boye gamba te Fally Ipupa aza danger tozoka ye lokwa nzambe na biso na minute na misiki ya afrique pourquoi moto ya mokili ozwa ye lokwa nzambe na misiki wana ngam na oyo biso vérité so balwambo kutu bavie na biso balwambo bazwa bango lokwa banzambe mama est ce que makambo tu ekokanaka est-ce que makambo o Fally Ipupa osala est-ce que bave lwambo basala kango pe na époque na bango bave ntsone bave jibe ba papa chéri ba Félix Wazeko bave Kofi basala makambo oyo bako prouver souté mais na minute o batikela frère na bango Fally Ipupa o azo marquer époque na ye vous comprenez o na monde entier mobimba ba yebi que star a danger za Fally Ipupa c'est un Congolais star ozo coloniser ce Afrique c'est un Robino Mundi c'est un Congolais o ngana yo na yo nde to fandi boye na batu tu ba otala biso photo soutenir mais tango Robino Mundi bazo ndima ka star moko azo ndima Fally Ipupa mais c'est clair batu ba otala biso c'est Fally qui est derrière maman tango ndimi da Fally Ipupa ndimi Congo tango ndimi Fally Ipupa ndimi Congo ifandi ma muntu na Congo na ye tango ndima héritier watana besiko bolo bakani nous on parle de faire rigoler parce que actualité la minute Robino Mundi ba soki ana problème faire rigoler mais tout est bien mission faire rigoler yoka vena biso faire rigoler biso ke bana problème na Robino non faire rigoler ko donc ko cha faire rigoler maman ko cha faire rigoler na lobi niveau ni oyo ko lekila be faire na ba niveau azate saratola mama na ngai omoni krina poko sala ya sheta isuka mabuza Robinho na bien ko mati mabuza so yo kata no chat ntolo aza patron na ngai na okoma na okende na prison pamba nakende prison mpona na bomi nani
Ok, prison na boli mutu te. Na fingi mutu te na ke prison. Kata ki cha Robinho awa. Aza patron na ngai. Ala ke mutuka, apeso to longo. Ozalo peka makolo lelo. Bato ozofinga na ba véhicule. Mama na ngai. Marque Yoka véhicule. Tiko tanga bako marque nani? Marque Aouda za véhicule. Na nini? Aza nini? Véhicule na nini? Atambola na mutu. Na vélo to na mutu. Na vélo. Wewe mwana wakala na ete. Mako peti. Yo do mata mutuka na ye. Ngade na mata 2 fois. Yo so mata wana lem su mutuka mo ba defisa ki ya matisi. Mata. Lem su mutuka mo ba defisa ki ye amatisi yo. Yo zo tanga bako. Mabuza iso boya batu nyonso zata na loro te feste ka o la télévision on a plateau. Siko fanya na nyonso nanga awa. Na me mape lupangu nanga na ye nango awa. Yo za lopangu. Kasi po yo bila na eloko te. Na ye na mutuka nanga na ye nango awa. Yo za lopangu yo na voiture ozu wapi? Na ye na lupangu nanga na ye nango. Ozu wapi patron mo na voiture ana mutuka te. Patron nanga na voiture ana voiture te. Oni contact yi. Oi. Ya nani? Mbacho bela bete kuna. Na linga mutuka te. O eza moto gizi. E so ma voiture ya bato wana tozo tanga. O eza moto contact ya moto ka ya pa. Asobelo de moto yango le peso liboma. E pesinga liboma na liboma. Mais azu liboma de ça na moto ba ko ya batu nyonso. Na ya batu te na ba vérité. Oyo mundi bu c'est patron nga matema buza na patron ya moto zo tanga. Matema buza. Yo patron makauzi. Yo to tanga ko bafuta ka yo to ndeni. Te afuta kete. Mais makauzi to mona te papa. Yo ka loko yo le loko mo bozo mona nini? Oh, muninga jino liake ye wana o babetaka ne kita o bolobi ye pa beta kita. Jino liake ye wana zolia mbala na poto muto bozo akenda wapi? Akenda kwa mbele. Akenda kwa mbele. Akenda kwa mbele. Attends, tu sois que poto mbama pas na ke poto mbama. Akenda 3 fois. Pa ke poto mbama. Zo muninga pa ke poto mbama. Akenda 3 fois. 3 fois ya. Problème est muninga jino liake ye wana bapotana na jino liake vena nga jino liake abetaka na site. Ba potana te ba bana jino liake te. Ba bana problème te. Si la zone sa contact na ngai boyo ba yo mona ngo jalousie pamba kapota si ba contact na nga déficit moto ngo ata ba déficit nga bato ba moninga dana moto problème ba bi aussi autant singa depuis pardon ba leader ba tu ba sila ba succès nga ke singa leader ni ngo pardon ani na acte poser que là le bituma na répétition na nga no luka bituma la oui beta ko to kuna ba kansola na ipiki na lobby omoni so to kena ndenga loi so to kena ndenga loi ma molobi ope na yebi yango so to kena ndenga loi ande to fandi ta yo kana biso zela na biso to fandi eza venya na avena mutute te avenya vela na faire rigola fandi yoka yoka na biso yo yango te faire avana na faire yoka avana na quartier au beau mais avana quartier balambe yoka bon yoka problème yake bo feza ngana fanda ka siko yoka ata naza kuna mama na congolais na libre ya kotambola partout na lingi siko même na lingwala nanga oyo yokuta uti commune mususu oyo répéter na commune oyo ngana fandaka soki oyo répéter ngana tambola te lemba kutu na kota mama nanga naza congolais na libre ya kotambola toke kutu ba payer bato kutu mais yo finga ye o matina na finga ye aza na nini pona finga ye o no sai na répétition oh ngana oleka ba moni nga star o Robinho ye wana star mais ba diembeli faire rigola bien baza luka ba uti na bisayo yo kana bisayo diembeli faire rigola mais kozipango oui parce que ça to yambi ça pona faire rigola parce que so yambi ça pona faire rigola pona faire rigola parce que biso tout bajournaliste nyonso na ministre de internet ezaka faire rigola Robinho. Donc Robinho a outil poto aye, on laisse à ta succès que Robinho a outil poto aye na be outil à Betty Bercy. Yoka. Yoka na biso. Aye na koya na koma faire na munoko. Yoka, omoni mambolobi vena nga faire. Yoka na biso, omoni mambolobi vena nga faire gola oyina yo. Le bimisi le roi que Robinho la musi komba faire gola seka bungaki. Te la musi ete ye faire gola oyina. Faire gola nga bisi Robinho makambu. Batutu mikolo balobela Robinho. Azai kuna Paris kuna muta olobeli aza abeti concert muta lobeli ete. Ayeka na koma faire. Yondo lobela Robinho te batutu ba olobela. Kota YouTube komika. Siko omoni makambo oloba vena nga faire gola. On comprend akotomboka monika yo olobi mabeke elakisi ke Robinho mutayo tombola komba vient na biso faire gola. OK ça ngo mote vient ça dans succès na e. Siko ndengo lobi wana e bino kwa ke Robinho mutatombola vient na biso faire gola. Toboyi succès ya vient na biso faire gola te. Robinho mundi bwana succès. Mona minute oyo. Mona 11 millions. Mais 11 millions. Mais yoka na biso. Mais 11 millions wana. Yoka na biso. Zela. Na YouTubeuse. Zela. Yoka na biso. 11 millions de filles ambongo belé.
yoka na biso kasi 11 millions wana yoka kasi 11 millions wana ba star auto biso ba congolais le msuto koma obanga ba Davido yoka na biso na 11 millions de vues wana yoka na biso ba 11 millions de vues wana ke yango ba Davido ba mobangela biso yoka Davido ba P-Square yoka innocent Davido awa innocent chana innocent na Afrique na micho chana innocent cha innocent sika innocent ba tobeta musique na ye na Afrique même innocent ebi ke robino mundibo za numéro 1 na Afrique mobimba parce qu'on a monde entier ça fallait poupa na monde entier ça fallait poupa sur le numéro aleki na héritier aleki ba ferre aleki ba mais quand tu parles de numéro 1 en Afrique c'est que sika boss la héritier watana ba fana ya mema ba tupoto siko aleki nani non pourtant on va l'équipe de musiciens tout en Afrique tolobi na Afrique ton côté Afrique wana Congo est Afrique yoka te ton côté Afrique na kati ya Congo tu na ba Ferregola tu na ba héritier watana be tu na ba tebe en Afrique quand tu es Afrique numéro 1 za robino mundibo ana succès ko leka bato oui merci beaucoup robino mundibo ana numéro 1 comment chiter yo monyo ko mabe yo monyo ko mabe monsieur Silito Kata jamais David Kata yo zo ba ke ya l'équipe ba l'équipe Afrique mobimba Robinho yoka Robinho l'équipe Afrique mobimba l'équipe à faire l'équipe à l'équipe Nigeria à l'équipe héritier na tout nyoka question mora l'équipe héritier à l'équipe Ferregola respirons un peu yo kate mission yoka batindi bino David kate mission yoka batindi bino boyo mbanga David kate mission te yoka saratola batindi yo oya kotuna ngai ba question na ebisio vérité oh yo obina l'équipe a pays nyonso Afrique ya star ba africain nyonso oui aza star ya ba africain tout na ba congolais awa na ba congolais ya awa boya wapi so na banotanga fondima aleki fere mais ndima kasi mais ton robino moni ton mi vela biso fera yebi kana mi tso robino moni bana succès aleki héritier au moins que monsieur vous a dit ça biso Aza clair, oui, merci beaucoup. Aza lo beladega faire rigola. Non, lo beladega faire rigola. Bien sûr, parce que sona manotanga, sona komika epérité, tika boss là il va pas la calme. Donc tu parles, tu t'adresses à faire rigola. Donc aleki ne fait rigola. Aza ko s'adresser na mututé, naza ko s'adresser na batu tout ya Afrique. Batu tout et Robino muni ba l'équipe bango na succès. Batu tout. Batu tout. Tu n'es pas tolérant. 600 Robino aza na mweza wapi? C'est ça. Ah maman nanga. Ba contrat ni ya sa zui na Europe. Ba contrat ni sa zui na Europe. Ah nzambe po ni coronavirus yeli biso na mokili ko nzambe. Celui coronavirus o te. On est ka lobby avant corona. Ah, avant corona to. Mais tout le monde a innocent zaki na 4 productions en Europe. Biso to zaina. Biso to zaina tournée d'Afrique. Au moins même ba musicien msozo tanga ba kombo ah. Ba olukata ba contrat ba kebeta na maluku. Ba keta na orchestre. Mais Robino mundi ba même orchestre Côte d'Ivoire, to ti Côte d'Ivoire. Yo kendaki. Ngana kendaka te. Ngana kendaka. Il y a combien de personnes? So to kendaka combien de personnes? Eh maman na ngai omoni ndebo to kendaka. Te bokenda combien de personnes? Là tu as Côte d'Ivoire na yebi nombre bokenda combien de personnes? Oyebi da nombre to kendaka. Akende Robino mundi okende ye moko Il y a Côte d'Ivoire bokenda combien de personnes? Akende ye moko te. Akende ye moko te. Na akende na ba orchestre. Na ye ba na bisayo omoni leader. Si on va voyager, ils ont des orchestres. Surtout si on met dans des bateaux, ils ont des orchestres. Mais si on va leader, des personnes. Bah festival, monsieur, sur Bazara, on a besoin de leader. Je n'ai pas toléré. Bah festival, monsieur. Tu as une émission, il y a menacé biso. Oh, bino de bon menacer, on va comment on a des tika au sommet. Bino boza ba congolais, yo kana biso, bino boza ba ndeko nanga ba sœur nanga ba congolais. Vous comprenez, ba congolaise, pardon, excusez, ba congolaise, ba chinoise pe lisusu. Vous comprenez? Boyebi que na mix au star ozo coloniser musique afrique. So yebi ngote, oyebi no na sa mutema. Vous comprenez? Na mariage no na tala ki tango ba teka tchana no ba tout ba telemi. Tango ba tchana musique ba tusu ba bineta, to ba teka kumba gampo héritier watana be DDD na moni ba babini. To ba ta seben ba tout ba telemi. Tchana no boye tchana. Bina nanga. Bina nanga. Na père na bino pas bina. Famille na bino tout ba bina. Oui, maintenant vous a bina ki bina nanga. Na kosi. Maintenant vous a zwa. Na kosi Yo ko be obala. Yo da obala. Yo da obala. Ils ont question proposée. Yo joue au bala. Au musique. Joue au bala musique. Mais oui, kabina nanga. Ngana bina. Na bina musique. Vivadi kusu.
bala flore makinisi N'importe apina quoi. Oui, Ah, merci beaucoup. poto. On était So, avec madame, elle. t'as Mais ça, il y a pas comme mabanga na ye. Merci beaucoup, on était avec Mathieu. Nous sommes arrivés à la fin malgré eux. tokomi na suka Tokomi na suka, boyo parce que mission toyo boyika kala te. boswanisanga mpo tokata na biso Tosolika ndenge ezalaka, tokontinue ti tosolika lobi ndenge ezalaka. bokomisaka Merci à ave na toi. biso faire egola Merci à oke toi, makambo oyo Nathalie. bapona ave na biso faire egola aosepela Non, yango il y a un lobby. Papa, pour tenir une émission dans le langage que toi, plus ça otika ave na biso faire egola David que comme bien qu'on va dans la macacité, bah au bétail. Les gens vont qui va nalobi au bétail. yoka est-ce que faire egola ndenge aza na ondima na babundisa Non, moi je parle pas mwana quartier de na je ba parle pas de faire rigolo parce que tu as manqué omoni déjà ozana respect. tomanke respect ebele barespect topesa ye yoka na biso yoka ebele barespect topesa ave na biso faire egola aleki robino na mandefu aleki robino na munene aleki na libumu aleki na mapangu aleki na bambongo robino aleki ye na 11 millions de vies na générie na bimisaki par hasard naboka bato nanga peti naboka bato David Kate. te kokata te yoka